Et papa Evi arrêta bientôt là 2 ans. Les 18. Cameroun. Et vous allez sengo nanga ce qui arrêta moni yo. Parce que na place na yo na koki kotia muntu mususu te. Ok. Vous avez quoi wana? Oui. Si vous plaît, vous bandez lango. Na lobby que arrêta azoko kisa 2 ans. Ce qui papa Evi akoki koya kotala arrêta et vous allez sengo nanga. Ok. Vous allez payer esengo ya arrêta parce que arrêta benga ka papa. Abenga ka papa. Azana papa na ye. Est-ce que Karine a reçu sous chance ya ko bala na vie? Ndenge baby si libala na yo. A babysitter. Ndenge libala na baby. A babysitter mais mobali ya boyi. Ok. Eza mobali ya boyi yake. Ya babysitter. Eza mobali ya boyi. Mobali ya boyi yake. Dans un premier état babolingo tata pe zalaka. Après ba kobongisa. Mais comment na Karine yé na ngona ba réseaux sociaux. Dénoncer koloba ma fille si tout ça vous range aussi que moi si moi bala ki yako est-ce que maman ni yango ko dinga famille ni yango ko dinga makambo za ki ya ko batama entre ba mbale commune ba réseaux sociaux. Au départ mon to sala ki mabe makasi. Eza papa Evi. Parce que papa Evi nda yaki nango. Na réseau. Oui. OK. Yende ayaki nango. L'air to sololi na ye ayebisinga ke mama na boyi nga na lobi na ndimi. Nde akei na ba journaliste ayebisi bango ke d'ailleurs na lobelaki na mama na yeke na boyi. OK. Oui, nde kuna ebimi. Mais ce n'est pas dire que malgré ye alobaki nde yepe akubanda kokende koloba ma fils non. Eza bien te. Eza te ke isala kabiso isengo non. Parce que papa nakanisi yo moninga mbala moko mais oyebinga te. Bato ba yebinga ba yebi bien que nakoki ko accepter biloko wana te. Non, ça se voit. Mais mission oyo bato belé ba comprendre oyo za. Nakoki ko accepter te. Parce que ndenge ozoloba nga naza ko prêcher ye aza ko sala ndenge wana. Est-ce que eza ko mona na ke mama na ye a prêchaka? Eza ko mona na est-ce que mama na ye conseiller? Te sikoyo ye Karine yende il faut a changer pona bato ba respecter nga. Eza ye. Dernièrement ba yebisinga mama eza na banini ezoleka baza ko finga yo nga na lobi oui mama il faut ba finga nga. Oh ndimi ba finga nga parce que mwana nanga yenda azo fingisa nga. Soki ye aboyi ko finga na bango pe bakotika eza bongo te. Soki ye afingi ngalo ba finga nga soki ye ko sepelisa yete ya kote. Oh non ye asi akoli bango bazo mona yete bazo landa yo ngalo oui. Bazo landa pona ko corriger ye. Parce que balobi to sala ye pasi na kote ya mama na ye. Lera ko yoka pasi akotika. Bon soki yo sali c'est-à-dire ou accepter que ba finga ngai sikonga na boya. Te ba baza ko finga na lobi baza ko finga muke il faut ba kisa
Kaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa. Awa toza na nyonso tosepelaka na matonge. Hôtel Mama Bijou tosepelaka Mama Bijou ata na baide ya malamu. Tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango. Biso bakunda bazalaka te. Toza kimia. Waka nde bozomona eza pa mwa ya poto tika detika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Mama Bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso komuka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Bonjour la famille. Mama Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobengaka ngo appartement numéro 1. Mama Bijou alobi botala bino monde tosali appartement la biso ngebunge. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebungebu. Mama Bijou alobi tobongisi yango mpona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, tofungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, tokofungolela yo chambre oyo moko et puis tofungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na bakiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Mama Bijou alobi bozala toujours branché. Bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places. Ba place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Mama Bijou alobi soko lingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi. Mama Bijou alobi balali. Merci na muto yo surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout bayaka kosala séjour.
nazobengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge nini mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini? Na prix mokie. Soko kosala ba long séjour à partir de 3 mois mama Bijou alobi $30 ya pamba. Soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa yango na $40. Appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Vous allez toujours brancher, vous s'abonner massivement à Bidon TV, beaucoup à la journée d'ici, autant l'appartement la bison de Geza Kitoko, maman Bijou Bengi Sabino, bana mokili mobimba, nazo Bengi Sabino n'appartement oyo, ezo bimisa sola ya bonheur, ezo bimisa sola Kitoko, baboni na nga nyonso, batu nyonso tu bopesa nga confiance. Oh, bokendeke na maison de passage na biso mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici tozokota siko na chambre tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona ba mur bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge komi botala likolo botala bino moko mama Bijou alobi biso nde bosala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te Bidon TV nde makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala mama Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine.